Merci. Matonzi. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Toroki kotelema na sengi na bino. Nous voulons nous incliner dans la prière. Tolingi togumba manakati ya losambo. Père Célestin, Tata ya libela. nous te bénissons parce que les hasards n'existaient pas dans ton programme. Topamboli yo po ete nyonso ebongisamaka na lolenge yo lingi. Au début de cette année, tu le savais qu'on serait ici dans cette séance. Na ebandeli ya mbula oyo oyebaki ete tokozala awa na mayangani oyo. Tu avais prévu une faveur particulière pour chacun de nous. Yo bongisaki bolamu ya bopeke po na moko na biso. Libère ce que tu as préparé pour chacun d'eux. Yo kitisa oyo bongisaki po na moko. Cher Saint-Esprit, Moninga molimo mosantu. donne-nous la force spirituelle et physique Pesa biso makasi ya molimo pe ya nzoto. pour que nous puissions communiquer ta parole. Natina ete biso to pekabola liloba na yo. Je prends autorité sur les mouvements de l'ennemi Nazui bokonzi likolo ya misala nyonso ya monguna. tout au long de cette séance. Na tango nyonso oya malakisi. Bénis ta parole Pambola liloba na yo. au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je bénis le Seigneur, Na pamboli nkolo. lui le maître des temps et des circonstances, Yekolo ya tango pe ya makambo. des choses que nous, on ne connaît pas, lui Ma- les planifie. Makambo oyo biso toyebi te kasi ye abongisaka yango. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions être ici. Yende apesaki nzela ete biso tozala awa. J'aimerais remercier le pasteur Don Yves Nalingi napesa matondi epai ya mobateli pate Don Yves et maman Gisèle. pe elongo na mwasi na ye mama Gisèle. Nous avions eu à travailler avec à la résurrection, à la Fikine. Tosalaki mosala elongo na bango kuna na résurrection na Fikine. C'est là que je vais découvrir ce que j'ai appris de lui. Kuna nde esika nakendaki komona makambo onga na okaki lisolo po na tina na ye. Vous avez un homme extraordinaire. Bozana moto moko ya malamu mingi. Bon, je corrige, vous avez un couple extraordinaire. Analobi yango malamu bino bozana babalani oyo ya malamu penza. Nous avions apprécié leur ministère Biso tosepelaki na lotomo na bango parce que sa grande sœur du Po- pasteur, po ete yaya ya mwasi ya mobateli mpate elle est vraiment copine, collègue depuis la jeunesse à ma femme. ye aza penza moninga uta bolenge ya mwasi na ngai. J'apprenais toujours la présence de Dieu de votre église. Nazaki koyoka tango nyonso lisolo ya eklezia na bino la présence de Dieu. Ça me donnait l'envie d'entrer quand je passais ici. Ezaki kopesa ngai posa na kota tango nazaki koleka na awa. Mais Dieu m'a donné l'occasion de venir dans cette assemblée. Je suis bien béni ce soir. Bongo nzambe apesi ngai libaku malamu ya koya na eklezia oyo pe ngai na pambolami mingi na pokwa na lelo. Je bénis le Seigneur, je bénis les couples. Na pamboli nkolo pe na pamboli babalani. Maintenant, j'aimerais vous féliciter Sikolo yangi napesa bino longonia pour ce temple ici. po na tempelo oyo. Vous voyez? C'est très beau. Yango eza kitoko penza. Vous vous y entrez parce que vous êtes habitués. Bino bokotaka po bomesana. J'ai dit une chose. Nalobi eloko moko. Le Dieu de Salomon Nzambe ya Salomona vous donnera la bénédiction de Salomon. akopesa bino lipamboli ya Salomon. Tout celui qui a contribué à cet édifice, Moto nyonso o apesaki mosolo na ye po na tempelo oyo, Dieu va contribuer à sa croissance. Nzambe pe akosala na bokoli na ye. Je raconte une petite histoire. Nazobeta mo lisolo moko moke. En 2007, Na mbula 2007, on a commencé à construire notre temple à Lubumbashi. biso tobandaki kotonga tempelo na biso na lingumba ya Lubumbashi. C'est l'avenue de la Révolution pour ceux-là qui connaissent Lubumbashi. Yango ezali engumba ya révolution na baye oyo bayebi yango. J'étais malade. Nga nazaki kobela. J'avais des perturbations dans mon corps. Nazalaki na makambo ezaki malamu te na kati ya nzoto na ngai. Alors j'ai fait une prière. Bongo nga nasalaki losambo. Seigneur, Kolo, donne-moi la grâce de commencer, d'achever. pesa ngai ngolu na banda pe na silisa.
cette église. Ecclesia oyo. Salomon avait achevé, donne-moi la grâce d'achever aussi. Salomon na ye asilisaki kotonga tempelo pesa ngai pe ngolu moko wana. J'étais diagnostiqué par les spécialistes en Afrique du Sud. Ba minganga kuna na mboka ya Afrique du Sud balobaki. J'avais un problème de santé. Nazalaki na likambo moko ya kolongono ya nzoto. On a commencé à bâtir. To bandaki kotonga. Jusqu'à la fin. Kino na suka. Quand on m'a fait les tests, tango bakendaki basala ngai test lisusu. L'hypertension me dérangeait beaucoup. Po ete hypertension ezalaki kotungisa nga mingi. Les médecins étaient très étonnés Ba minganga bango bakamwaki makasi. que ce malaise avait disparu. Komona ete mabokono yango elimwaki. Parce que quand on touche à cette affaire Po ete tango to simbaka na eloko wana de bâtir la maison de Dieu, ya kotonga ndako na Nzambe, Dieu va bâtir ta vie. Nzambe pe akotonga bomoi na yo. Non, je prophétise, Dieu va bâtir ta vie. Na sakoli Nzambe pe akotonga bomoi na yo. Il va bâtir ce qui te glisse. Ako Il va bâtir le reste. akotonga oyo etikali. Alors ce soir, Bongo na pokwa na lelo, j'ai un bon texte. naza na makomi moko ya kitoko penza. Je le prêche partout. Nateyaka ngo bisika nyonso. Dieu m'avait enseigné beaucoup de choses. Nzambe ayekolisaki ngai makambo ebele. Nous lirons 3 chapitres. Tokotanga mikapo misato, Nous pouvons nous lever. tokoki kotelema. Nous lirons dans l'Ancien Testament Tokotanga na boyokani ya kala, les livres de Ruth, chapitre 1er. na mokanda ya luta na mokapo nango ya yambo. Je vais lire rapidement. Na kotanga yango na lombango. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Les noms de cet homme étaient Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils qui s'appelaient Maclon et Kildion, ils étaient Éphraciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malcom et Kildion moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Nous lisons Totangi le chapitre 3. na mokapo ya misato, Le premier verset. molongo nango ya yambo. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Le chapitre 4, Mokapo ya minei, le verset 13. molongo nango ya zomi na misato. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et l'enfanta un fils. J'aimerais le chapitre 3, le verset 18. Nazotanga mokapo ya misato, molongo ya zomi na mwambe. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille. Veuillez vous asseoir. Okoki kofanda. J'aimerais qu'on acclame très bien la parole du Seigneur. Nalingi tobeta maboko malamu pona liloba na nkolo. Naomi dit à Ruth, sois tranquille. Naomi ayebisi na luta zala na kimia. Dis à ton voisin, sois tranquille. Yebisa na moto aza pembeni na yo zala na kimia. Tu n'as pas bien dit. Olobi yango malamu te. Maintenant regarde ici. Sikoyo tala awa. Dis-lui ceci. Yebisa ye boye. Pour cette affaire-là, Pona likambo wana sois tranquille. zala na kimia. Tu n'as pas bien dit, je ne suis pas convaincu.
Yo lobi yango malamu te pe ndimisi nga pi malamu te. Maintenant, avec une colère saine, pour cette affaire Yebisa isikoyo na sois kanda tranquille, esantu. sois Pona tranquille. likambo wana zana kimia. Maintenant, dis-lui, je serai tranquille. Sikoyo yebisa ye ngai na kozala na kimia. Alors les gens qui sont tranquilles peuvent acclamer très fort le Seigneur. Bato oyo bakozala na kimia bakobeta maboko makasi pona nkolo. Voilà le thème que je vous propose ce soir. Tala mama likambo o na lingina lobela ngo na poko na lelo. C'est le repos de Dieu. Ezali bopemi ya Nzambe. Quand je partirai, vous vous souviendrez de cela. Tango ngai na kokende bokokanisa yango. C'est une parole prononcée par une femme Yango ezali loba o eloba makina monoko ya mwasi. qui va dire à Ruth, Oya koyebisa na luta maintenant, sikoyo je vais assurer ton repos. ngai na lingina lukela yo nzela ya kimia. Si une femme Soki mwasi peut dire à une autre femme, akoki koloba na mwasi mosusu je vais assurer ton repos, ngai na kobongisela yo nzela ya il y kimia. a quelqu'un qui peut le faire puissamment Eza na moto moko akoki kosala ngo na nguya nyonso plus qu'aucune autre femme. koleka basi nyonso na mokili. Je suis venu te dire ce soir, Nalingi na yebisa yo na pokwa na lelo quelle que soit ta situation, atako likambo na yo Dieu peut t'amener dans un repos. Nzambe akoki komema yo na bopemi. Votre amen n'est pas bien, votre amen n'est pas bien. Amen na bino eza malamu te. Dieu est capable. Nzambe aza na makoki. Il ne tiendra pas compte des circonstances difficiles. Ye akotala makambo to kokoso oyo ya pasi oza na yango te. Ni de ton origine, Ye akoyetala te esika ebandeli ni de ce que tu as connu dans le passé. to pe na maye oyo obikaki na ntango ya kala. Il n'y a aucune force. Eza na makasi moko te. Dites aucune force. Loba makasi moko te. Dites autrefois aucune force Loba makasi moko te. qui peut empêcher Dieu de t'amener dans un repos. Oyo ekoki kopekisa Nzambe amema yo na bopemi. Parce que vous êtes dans sa maison, Po ete boza na kati ya ndako na ye. tous ici, Bino nyonso awa. vous êtes les candidats au repos de Dieu. Bino boza bato bosengeli na kimia ya Nzambe. Je vais assurer ton repos. Ngai na kobongisela yo nzela no ya kimia. Tu as été agité pendant plusieurs Yo jours. tungisamaki mikolo ebele penza. Tu as connu des circonstances traumatiques. Yo obikaki makambo oyo etungisaki bomoi Tu na as des yo. souvenirs du passé. Oza na makanisi ya maye oyo eleka kala. Tu connais ce qui n'a pas marché chez les uns. Oyebi makambo nini oyo elekanaki malamu te epai ya Tu bayite. sais d'où tu viens avec ces problèmes. Oyebi esika nini outi na likambo yango. Tout ce que tu as connu, Oyo nyonso oyo obikaki. aucune circonstance O ata eloko moko te. ne peut bloquer le repos de Dieu. Yango ekoki kokanga bopemi ya Nzambe. Je voudrais avant de prêcher, Nalingi ete yambo ngai na te ya. que ça soit ta vision Yango nde ezala emoni na yo. avant ma mort. Yambo na kufa. Je verrai le repos de Dieu. Ngai na komona kimia na Nzambe. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tokoki kobeta maboko makasi. Les passages. Boleki. Dis à ton voisin, ne me dérange pas maintenant. Ça, c'est pour moi ce qu'on va dire là. Loba na motaza pembeni kotungisa ngai te o balingi baloba siko eza yanga. C'est l'un de mes messages de ma vie, ça. Yango eza nde mateya pona bomoi na ngai. Les passages que nous venons de lire Makomi oyo biso touti kotanga. concernent 6 personnes. Yango etali kaka bato motoba. Il y a Elimelech, Eza na Elimelech, Naomi, Naomi, Maclon, Kiljon, Kiljon, Orpa Orpa, et Ruth. Penaruta. Ok. Ça m'a ouvert l'intelligence. Yango efungola kingai mayele. Le nom de Ruth Kombo oyo ya luta. est cité à la dernière position. Yango etangamaki nde ya suka. Si nous voulons inviter les gens dans une fête, Soki tolingi tobengisa bato na nteke. nous allons commencer par les grands noms, n'est-ce pas? Tokobandaka na bakombo oyo ya minene. C'est normal qu'on commence par Elimelech et sa femme et les autres. Esengeli tobanda na kombo ya Elimelech mwasi ne pe basusu. Mais le nom de Ruth est en bas. Kasi kombo ya luta yango ezalaki nde ya suka. Cité en dernière position. Yango etangamaki ya suka. Je vais dire à une personne, Nalingi naloba na moto moko. même si ton nom est en bas, Atako soki kombo na yo eza na suka. même si elle est dans une
poubelle, atako soki yango eza na esika ya kobwaka fulu, une main va fouiller la poubelle pour ressortir ce nom-là. loboko moko yango ekokota na kati ya fulu na ntina ya kobimisa kombo wana. Même si ton nom a été oublié, atako soki kombo na yo babosanaki kokoma, une main va fouiller loboko moko kokende koluka pour ressortir ton nom. mpona kobimisa kombo na yo. Alors je te dis ce soir, nde na bongo nayebi so na Dieu ne t'a pas oublié nzambe abosani yo te, et tu n'es pas le dernier. mpe yo oza moto oyo asuka Tu te. peux l'être aux yeux des hommes, okoki kozala moto asuka na miso ya bato, mais aux yeux de Dieu, kasi na miso ya nzambe tu es quelqu'un. oza moto. Ça a commencé comment? yango ebandaki lolenge nini? Ça commence par une pression à Bethléem. yango ebandaki na likambo moko ekomaki kuna na engumba ya Il y a Betelehem. un problème à Bethléem. likambo moko ekomaki na engumba ya Betelehem. Il y a les pains qui avaient disparu. mapa to bilei Il esibungaki, y avait la famine qui avait disparu. nzala yango eyaki. Je vais dire ceci. nalingi naloba boye, Les problèmes existeront toujours. makambo yango ekozalaka kaka ntango nyonso, Et à côté de chaque problème, il y aura toujours une solution. mpe pembeni ya likambo nyonso eyano ekobanda Voilà, osala. tu as une solution dans ton problème là. Il y a une Tala solution dans sikoyo ton osili problème là. esiyano na likambo na yo. Alors il va sentir la pression. bongo ye akoyoka likambo yango esalaki ye. La famine est forte. nzala ezalaki makasi penza, La famine est forte. nzala ezalaki makasi. Et il va prendre la mauvaise décision. bongo ye akozwa mokano ya mabe, Oubliant que Bethléem c'est la maison de pain. na kobosanaka ete engumba ya Beteleme yango ezali ndako ya Il va lipa. prendre la décision ye akozwa mokano comme le chef de la famille lokola mokonzi ya libota de quitter Bethléem. ya kolongwa na mboka ya Je Beteleme. vais te donner les conseils. ngai na koyebisa yo, Il faut prendre des bonnes décisions esengeli na yo ozwaka mikano oyo ya malamu quand tu as une pression. ntango yo oza na likambo moko ezotungisa yo. Satan va provoquer plusieurs sortes de pressions. satana ye akosala makambo ebele eya kotungisa yo, Pression de retard. ya kozala na nsima. Tu te sens comme une personne en retard. yo ozomimona lokola oza moto oza na nsima ya baninga, Le mariage ne vient pas. libala ezoya te, L'enfant ne vient pas. mwana aza te, Le travail ne vient pas. mosala mpe eza te. Satan utilise de telles pressions. satana ye asalelaka makambo ya lolenge wana. Alors quand tu sais une pression, kasi ntango yo oyoki yango, sois calme. yo zala nde na kimia. ok, Sois calme. zala na Il y a kimia. des pressions qui viennent comme des tempêtes. Des yango tempêtes. ezalaka na makambo oyo eyaka lokola mopepe ya makasi. Il n'y a aucun homme sur la terre eza na moto moko te awa na mokili qui a échappé à la pression de la vie. oyo ye akima makambo oyo eyaka mpo na Vous bomoi. demandez le pasteur Yves. bokotuna Il a connu beaucoup de pression. bokotuna mobateli mpa te eklesia Avant oyo de réaliser yakutana na une telle makambo œuvre, ebele. il a connu des pressions. yambo ete asala eklesia ya boye Mais Dieu est vainqueur vis-à-vis de toutes les pressions. kasi nzambe aza molongi liboso ya makambo nyonso. Ils ont quitté bango balongwaki la maison de pain. ndako ya lipa, Ils ont pris une mauvaise direction. bazwaki nde nzela ya mabe, Ils sont allés à Moab. bakendaki na mboka ya Moab. Les Moabites étaient exclus dans la congrégation des saints. bato ya Moabita bango balongolaki bango na kati ya lisanga ya basantu, Parce que c'est un peuple ici d'une abomination. mpo ete bango baza libota moko bauta na nzela ya lisumu. Ils se sont installés là-bas. bango bakendaki kofanda nde kuna, Ils n'ont pas posé la question à Dieu. batunaki motuna epai na nzambe te. Arrivés là-bas, leurs fils ont épousé les Moabites. ntango bango bakomaki kuna, bana na bango ya mibali babalaki basi ya bamoabite, Ils étaient à Moab. bazalaki kuna na Moab. La première chose qui va arriver, eloko ya yambo oyo ekokoma, Elimelech va mourir. Elimeleki nde akokufa. C'était un problème. yango ezalaki likambo. Après Elimelech, na nsima ya Elimeleki, les deux fils vont mourir. bana mibali mibale wana mpe bakokufa. C'était un problème à Moab. ekomaki likambo lisusu na Moab. Ils ont été plongés dans un grand deuil. bango bakotaki na matanga ya makasi, Les problèmes avaient commencé. makambo ebandaki. Naomi se retrouve privée de son mari et de ses deux fils. Naomi ye amikutaki na likambo ete abungisaki mobali mpe bana na ye nyonso mibale. Dans cet état-là na kati ya likambo wana de deuil, ya matanga, elle apprend ye azuyoki sango que Dieu ete nzambe a visité son peuple. ye akendaki kotala libota na ye. Elle a visité son peuple. yawe akendaki kotala Qu'il libota na avait ye donné du pain à Bethléem. ete ye apesaki lipa na Beteleheme. Qu'est-ce que je comprends?
Nini onga na sosoli. Le pain peut partir le matin, le pain reviendra le soir. Lipa ekoko kende na tongo pe ezongi na pokwa. Ce qui manque chez toi là, Oyo ezangi kuna epai na yo. ça va revenir. Ekozonga. Je prophétise, donc ça va revenir, ça va revenir, ça va Na revenir. sakoli yango ekozonga ekozonga. Les fiancés peuvent partir, un autre reviendra. Mosamba moko akoki kokende mosusu kozonga. Le travail peut partir, une autre reviendra. Mosala ekoki kokende mosusu pe kozonga. Parce que Dieu connaît le secret de ta direction. Po ete nzambe nde ayebi sekele ya nzela na yo. Elle apprend Ya yoki sango. que Dieu Ete a nzambe visité son peuple. akendaki kotala Je libota vais dire à une personne, nalingi nayebisa moto moko. tu apprendras des mauvaises nouvelles, hein? Yo okoyoka basango ya Mais mabe. un jour, Kasi mokolo tu moko apprendras des bonnes nouvelles. okoyoka sango ya malamu. C'est toi, je sais pas, tu apprendras des bonnes nouvelles. Eza yo nde nazoloba okoyoka basango ya malamu. Quand elle apprend cette bonne nouvelle, Tango ayokaki sango ya malamu wana. elle prend la décision de rentrer. Bongo ye azwi mokano ya kozonga. Elle prend la décision de rentrer. Azwi mokano ya kozonga. De retourner. Ya kozonga kuna. De retourner. Ya kozonga kuna. Je vais dire encore à quelqu'un, Nalingi naloba lisusu na moto. tu as été privé de quelque chose. Yo ozangaki eloko moko. Les jours à venir, Kasi na mikolo oyo ezoya. tu retourneras à la source. Okozonga na liziba. Tu as été éloigné, Yo kendaki mosika. tu retourneras. Okozonga. Donne-moi un amen. Loba nanga amen. Tu retourneras Okozonga. aux choses que tu as perdues. Na makambo oyo bungisaki. Dieu est un Dieu de récupération. Yo nzambe aza nzambe oyo azongisaka. Donne-moi un amen fort. Dieu est un Dieu de récupération. Loba nanga amen na makasi nzambe aza nzambe oyo azongisaka. Maintenant, le temps arrive. Kasi tango ekoki Elle décide. ya zwi mokano. Elle se retrouve Ye amikuti avec une association de veuves. na likambo ya basi oyo bakufela mibali. Rita a perdu, Orpa a perdu, elle l'a perdu. Rita akufeli, Orpa akufela, ye pe akufeli. Il fallait faire les adieux. Esengelaki, Il fallait qu'il fasse les au revoir. esengelaki na bango alba kabwana. Et voilà, il les appelle. Alobi tala abengi bango, J'ai perdu. ngai na bungisaki, Retournez derrière, allez vers vos dieux. bozonga bokende epai ya banzambe na bino. Même si je me remarie, Kasi soki ngai na bali lisusu, je n'aurai pas le temps d'avoir des garçons pour vous donner comme mari. na kozala na tango te ya kobota lisusu bana mibali na tina ete bazala mibali na bino. Elle confirme, Pe ye alobi yango, il n'y aura rien. eloko moko ekozala te. Il n'y aura rien. Eloko moko ekozala te. Retournez chez vos dieux. Bozonga epai ya banzambe na bino. Et j'étais à deux. Bazalaki mibale. Or, pas compris. Orpa ye asosolaki. Elle a regardé. Atalaki. Ici, il n'y a rien. Alobi awa eloko ezate. Là où il n'y a rien, chez Dieu, il y a quelque chose. Esika eloko ezate pai na nzambe eloko ezali. Ici, il n'y a rien. Awa eloko ezate. Elle est affaiblie. Ye asi alembi. C'est un désert. Awa ezande esobe ya zelo. Il donne une bise à sa belle-mère, elle est rentrée. Ye ayambi bokilo na ye pe azongi. Mérite Kasi luta à regarder. ye atali. Il a regardé. Atali. Il ne faut jamais prendre une décision en groupe. Kozwaka mokano te soki boza lisanga boza bato ebele. Si quelqu'un veut quitter l'église, Soki moto moko alingi alongwa eklesia. laissez-les partir. Ok, tika ye akende. Ne prends pas une décision en groupe. Kozwa mokano te soki boza lisanga bato ebele. C'est mortel. Yango ezalaka mabe ememaka na liwa. Rita a regardé. Rita a regardé. Rita ye atalaki. Elle avait tiré des conclusions, Ye akomaki na suka ya koloba. de grandes leçons. Ba azwaki mateya ya minene. La manière dont cette femme Naomi vivait, Lolenge oyo mwasi wana Naomi azalaki kobika mokolo na mokolo. elle doit avoir quelque chose. Esengelaki na ye azala na eloko moko. Il dit, ne me presse pas de te quitter, aller loin de toi. Alobi na ye kotindika nga na lombangu te natika yo nake mosika. Là où tu iras, j'irai. Esika oyo okokende nga na kozala. Là où tu demeureras, je demeurerai. Esika oyo okofanda ngai na kofanda. Je serai entré avec toi. Ngai na kozonga elongo na yo. Ton Dieu sera mon Dieu. Nzambe na yo akozala nzambe na ngai. Donne-moi un amen. Pesa ngai amen. Dans ces déclarations-là, Na kati ya kotatola wana, Ruth va prononcer un mot terrible. luta ye akoloba liloba moko ya makasi.
Là où tu iras, j'irai, ça ne m'intéresse pas. Esika oyo kokende na kokende wana etali ngai te. Là où tu mourras, je mourrai, ça ne m'intéresse pas. Esika oyo kokufa ngai pe na kokufa kuna wana pe Je vais etali ngai demeurer te. là où tu vas demeurer, ça ne m'intéresse Na pas. kofanda esika oyo kofanda wana pe Mais etali ce ngai qui te. m'intéresse, Kasi oyo etali ngai. ton Dieu Nzambe na yo sera mon Dieu. akozala nzambe na ngai. OK. Frère, Ndeko mobali, ça c'est terrible. wana eza ya makasi. Depuis, tu ne regretteras jamais, toi qui es ici, Yo, d'avoir fait le choix de suivre Dieu. yo oyo oza ozwaki mokano ya kolanda nzambe okomona likambo wana mabe te. Ton Dieu sera mon Dieu. Nzambe na yo akozala nzambe na ngai. C'est la parole extraordinaire Yango wana nde eza maloba oyo ya makasi pe ya qui kitoko. aura des conséquences positives. Oyo ekozala na bambano ya malamu. Tout l'avenir de cette femme Bomoi mobimba ya mwasi wana était dans cette parole-là. yango ezalaki na kati ya liloba wana. Ton Dieu sera mon Dieu. Nzambe na yo akozala nzambe na ngai. Elle a fait le choix du Dieu d'Israël, Ye aponaki nzambe ya Israele. le créateur du ciel et de la terre. Mokeli ya likolo pe na mabele. C'est lui qui donne la vie aux morts. Ye oyo apesaka bomoi na bakufi. C'est lui qui calme la tempête. Ye oyo afandisaka kimia C'est lui mopepe. qui marche sur les eaux. Ye oyo atambolaka likolo na mai. Ces jours-là, Mokolo wana c'est Dieu devenait le Dieu de Ruth. nzambe akomaki nzambe ya luta. C'est pourquoi, frères et sœurs, Ezalaki nini ndeko mwasi tu ne pe mobali? regretteras jamais Yo okoyoka pasi te d'avoir accepté Jésus comme Seigneur. ya kondimaka Yesu lokola nkolo. Non, votre ami n'est pas bien. Tu ne regretteras jamais d'avoir choisi votre Seigneur. Amen na bino eza malamu te. Le Dieu que tu as choisi Nzambe oyo yo oponi t'amènera quelque part. T'amènera akomema quelque yo part. esika moko. Amen. Quand elle dit ça, Tango alobi yango, elle est en train de sortir du carquois des dieux de Moab. ye azobima na kati ya ndako ya bampaka oya Moab. Elle est en train de laisser les dieux des idoles. Ye azotika nzambe ya bikeko. Elle sort du salopette des idoles. Ye azobima na kati ya elamba ya bikeko. Par sa confession seulement, Na botatoli oyo asalaki, elle est en train de se séparer. ye abandaki kokabwana. Elle est en train d'être transférée dans les lots des gens qui devaient bénéficier de la grâce du Dieu d'Israël. Ye akotaki na kati ya ngambo ya bato oyo esengelaki babika bolamu ya Tout nzambe celui qui a fait le choix mpona moto oyo nyonso aponi en suivant Dieu, ya kolandaka nzambe, il entre dans les privilèges cachés et visibles. ye azokota na kati ya libakwa malamu oyo ebombama mpo ezomonana na miso. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend, me Moto comprend, me moko comprend. azososola ngai malamu na Avant de kati ya mourir. lelo, yambo ya kokufa Dites à haute voix avant de mourir. loba na mongongo makasi yambo ete Tu okufa. récolteras les bénéfices cachés en Dieu. Yo okobuka bolamu oyo ebombami kati na nzambe. Les dieux de différence, Nzambe oyo bokeseni il va l'établir tôt ou tard. yende akotya ntango na yo. Et puis elle décide de suivre Pe ye azwi mokano ya kolanda Naomi. 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 J'ai fait une parenthèse. Nafungoli mwa litama moko. Les gens peuvent vous décourager. Bato bakoki kolembisa yo. Pourquoi vous suivez Don Yves? Pona nini yo ozolanda mobateli pa te Don Yves? Cet homme a Dieu. Moto oyo aza na nzambe. Amen. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Pesa ngai amen na malamu. Quelque chose va se passer. Eloko moko ekosalema. Et puis, Naomi insiste. Bongo Naomi alobi ne lisusu makasi. Toi aussi, tu ne rentres pas. Yo pe kozonga te. Il dit non, non. Alobi te. Mina on a kintu kimoya. Anga na moni eloko moko. Il y a Dieu quelque part avec toi. Nzambe aza esika moko longo na yo. Je ne vois pas ton apparence. Ngai nazotala na nga lolenge oyo zate. Je ne vois pas comment tu as maigri. Nazotala lolenge oyo kondi te. Derrière toi, il y a quelque chose. Na sima na yo eza na eloko moko. Il y a un Dieu puissant. Nzambe ya nguya meke. La Bible dit, Biblia elobi, Ruth a fait tellement des instances. Ruta ye alobaki yango penza makasi. Il ne me presse pas de te quitter. Alobi na ye kotindika nga makasi te na kabona Naomi yo. la laisse. Naomi pe atiki ye. Écoutez, Boyoka. le royaume appartient aux faibles. Hein? Te
bokonzi Hein? ya lola eza ya bato ya botaou Ça appartient aux violents. eza nde ya bato ya Les makasi gens qui tiennent. bato oyo Les gens balendaka décidés. bato oyo bazwaka La Bible mopano déclare. bibilia etatoli Naomi, la voyante, décidée. naomi ntango amonaki ye azwi mpenza Il faut mopano suivre Dieu. alingi alanda ye Il faut suivre Dieu. esengeli kolanda nzambe Quel que soit le prix à payer. atako motuya oyo esengeli na yo Il faut ofuta suivre Dieu. esengeli na olanda Quel nzambe que soit le moment par lequel je passe. atako na bangonga oyo yo ozolekana na Que kati j'ai un yango. fiancé, Dieu est Dieu. Que j'ai un travail, Dieu est Dieu. Que je n'ai pas de boulot, Dieu est Dieu. Que je ne mange pas, Dieu est Dieu. nazanga nzambe aza nzambe Que je manque les souliers, nazanga sapato Dieu est Dieu. nzambe aza nzambe alleluya C'est ça. eza bongo On a besoin de chrétiens comme ça. toza na bosenga ya moto alolenge wana Un jour, j'avais un chrétien mokolo mosusu nazali na mokristu qui disait, parce que ça fait 15 ans, qu'est-ce que Dieu m'a donné? alobi mobateli pate esesali mbula 15 eloko nini nzambe apesi ngai Je lui ai gagné beaucoup des âmes, il m'a manipulé. ngai natei bato ebele kasi ye atali ngai te Il y a une fiancée, une fille qui m'a refusé. Pourquoi Dieu ne l'a pas convaincu? Moi, je fais que gagner les âmes. eza na mosamba moko aboyi ngai mpo na nini yo olobeli ye te kasi ngai esengeli kaka nakende koteyaka bato Nous le suivons biso tozolande kaka parce que nous savons qui il est. mpo toyebi nani oyo ye Écoute-moi. azali yoka ngai Tous les moqueurs de ta vie, bato nyonso Les gens qui te méprisent. bato nyonso Un bazomona jour, mokolo moko ils verront qui est Dieu dans ta vie. bakomona nzambe aza nani na kati ya bomoi na yo Donne-moi un amen. Ils verront qui est Dieu dans ta vie. pesa amen malamu bakomona nzambe aza C'est nani na kati possible. na yo ekoki kosalema D'ici décembre, C'est possible. D'ici décembre, c'est possible. Écoutez, décembre c'est loin. Décembre c'est loin. Après ma prédication, après ma prédication, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, celui qui dit un mot et la chose arrive. Après ma prédication, il va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Après ma prédication, tu chanteras un cantique nouveau. J'aimerais qu'on l'acclame très fort, qu'on l'acclame très fort. On l'acclame très fort. Écoutez frère, dans les jours de Dieu, il y a un prix à payer. Ils ont commencé un voyage. Ils ont commencé un voyage. Dites à haute voix un voyage. Non, dites à haute voix un voyage. Toi qui voyages dans cette église, tu atteindras le terminus de ta bénédiction. Donne-moi un amen. Tu atteindras le terminus de ta bénédiction. Ils ont voyagé. Posez la question au pasteur. Et à maman. Ces deux personnes ont fait un voyage. Avant d'arriver au niveau où nous en sommes. Même les apôtres, pour remplacer Judas, ils ont dit choisissons quelqu'un qui a voyagé, qui a fait un parcours avec nous, qui arrive à l'église aujourd'hui. Tu veux prêcher, assieds-toi d'abord là-bas. Tu arrives à l'église aujourd'hui, tu veux être chef des intercesseurs. Non, sois d'abord dans la salle. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Même si il y a des gens qui marchent avec toi, ils t'ont dépassé. Ce n'est pas un problème. Ils peuvent te dépasser. Arriver quelque part, ils vont commencer à rentrer, mais toi continue à marcher. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Marche avec Dieu. En marchant,
nakotambolaka Ils ont traversé la frontière bango bakatisaki bamboka mibale qui les séparait de Moab et Bethléem. oyo ezalaki kokabola bango na Moab elongo na Bethléem. Ça, je sens l'onction dans mon cœur. Nazoyoka epakolami na kati ya Je motema vais na ngai. dire quelque chose Nalingi naloba eloko moko ce soir. na pokwa na lelo. Dites ce soir par la foi, ce soir. Loba na pokwa na lelo. Tu vas traverser la frontière. Tu vas traverser la Yo frontière. Tu okokatisa vas bamboka traverser la mibale. frontière. Okokatisa bamboka Dieu te mibale. fera traverser la frontière. Zambe akosala ete yo katisa. Tu vas traverser la frontière. Okokatisa bamboka Avec mibale. Dieu, elongo na nous Nzambe traversons toutes sortes de frontières. tokokatisa Parce bamboka que dans la vie, il y nyonso a trop de limites. mpo ete bandelo eza ebele. Elle a traversé. La Bible dit, Biblia elobi ils arrivèrent à Bethléem. bango bakomaki na engumba ya Bethléem. Je vais souhaiter ce soir, pendant que je suis du haut de la chair dans l'onction, na kolinga na pokwa na lelo ntango nga naza na etumbelo na se epakolami oyo bonne arrivée à Bethléem. koloba na yo boyei malamu na Bethléem. Amen. La manière dont je te vois, lolenge oyo nga nazomona yo tu vas arriver, tu vas arriver, tu vas arriver, tu vas arriver. Tu vas arriver, tu vas arriver, tu vas arriver. Tu vas arriver. okokoma. Maintenant écoutez, Sikoyo yoka. quand est-ce qu'ils sont arrivés, pasteur? Tango nini bango bakomaki mobateli pate. Dieu est un meilleur metteur en scène. Nzambe aza moto asalaka makambo malamu penza. C'est un grand stratège. Yaza moto oyo ayebi makambo malamu. Quand Naomi apprend Tango Naomi ayoki sango que Dieu a visité son peuple, ete Nzambe ayaki kotala libota na ye, ça me rend fou. wane pesaka nga penza liboma. Non, ça ne me rend pas fou, ça me rend joyeux parce que les fous ne peuvent pas être joyeux. Ok, ekomisaka nga moto ya esengo kasi moto ya liboma te. Ils arrivaient Bakomaki au temps de la moisson. na tango oyo ya kobuka. Tout est calculé. Nyonso Tout esalami est penza calculé. malamu. Nyonso Tout est esalami calculé. malamu. Nyonso esalami Tout est malamu. calculé. Nyonso esalami malamu. Ils arrivèrent au temps de la moisson. Bango bakomaki na tango ya kobuka. Au temps de la moisson. Na tango ya kobuka. C'est quelle période ça? Ezalaki ekeke nini wana? La période de la récolte. Ezalaki ekeke oyo mbuma ekoli pe La sengeli période de la babuka. récolte. Ezalaki ekeke oyo ya kobuka Ils arrivent à mbuma. Bethléem. Bakomi na Bethléem. Et quand ils arrivent, Pe tango bango bakomi, Naomi se prépare, s'arrange avec Ruth, que Ruth soit dans les temples et dans le champ. Naomi ye ami bongisi na tina ete luta ye azala na kati ya elanga. Si ça t'échappe, tu ne me suis pas. Suis-moi bien. Comment ça va se passer dans ta vie? Yo Suis-moi bien. landanga ipenza malamu lolenge kani yango ekoleka na kati Ils ya bomoi na arrivèrent au yo. temps de la récolte. Bakomaki na tango oyo ya kobuka. Normalement, Na ndenge esengeli, les gens qui étaient censés de récolter, ce sont des gens qui avaient semé. bato oyo esengelaki babuka ezalaki bato oyo balonaki. Ok. Mais Ruth Kasi luta n'a pas semé. ye alonaki. Elle est arrivée au temps de la moisson. Na tango ya Je dis ce soir, nalobi na poko toi là, yo tu wana récoltes là où tu n'as pas semé. okobuka Tu récoltes là où tu n'as pas semé. okobuka esika olonaki te. Ne sois pas pressé. Yo kozala na lombango Ne sois pas pressé. kozala na lombango On est te. en train de travailler la terre. Bazobongisa nde Les mabele. choses sont en train de pousser. Babiloko pe Tu ezobota. arriveras Okokoma au temps de la récolte. na tango ya kobuka. Amen. Pour tout celui qui a choisi Dieu, Pona moto nyonso oyo aponi Nzambe comme toi, lokola yo, Dieu prendra des dispositions. Nzambe akozwa lolenge oyo esengeli. Dieu prendra des dispositions. Nzambe akozwa mabongiseli oyo Il esengeli. y a un travail qui se fait que tu ne connais pas. Eza na mosala moko ezosala makasi yo yebi te. Pour tout celui qui connaît Dieu. Pona moto nyonso oyo ayebi Nzambe. Et après, Pe na sima Naomi parle avec Ruth. Naomi ye asololaki elongo na luta. Il dit, va dans les champs. Alobi na ye kende na bilanga. Reste dans les champs. Tikala kuna na kati ya bilanga. Et puis personne ne la connaissait. Pe moto moko ta yebaki ye. Ok. Dites, Loba personne ne la connaissait. moto te ayebaki ye. Si les gens ne te connaissent pas, ce n'est pas un problème. Il y a quelqu'un qui Soki te connaît. bato bayebi yo te, eza nango na likambo te kasi eza na moto moko ayebi yo. Il y a quelqu'un qui te connaît. Eza na moto moko ayebi yo. Ok. Et puis, Pe na sima j'ai besoin de 3 personnes. 3. naza na bosenga bato misato Ils peuvent monter. oyo bakoki komata. Pas toi. Toi, tu es le sacrificateur. Yo te yo oza nganga Nzambe. Viens. Vous 3 là.
Kaboulo, viens. Tu vois, je connais ton nom. Hein? Yo Viens, nayebi viens. kombo na yo. Regardez frère ici. Botala ndeko mobali oyo. Regardez là-bas. Botala kuna. Ok. Celui-ci, Ye moto liboso. c'est Ruth. Yende luta. Amen. Là, Kuna ce sont les moissonneurs qui sont arrivés avant. eza bato oyo bayaki pona kobuka kasi bao bakomaki liboso. Lui suit derrière. Yazolanda bango na sima. Reste là, on t'a laissé. Yo tikala wana esika batiki yo. Ne te précipite pas pour le suivre. Kozala na lombangu te ya kolanda bango na sima. Suis derrière. Yo landa kaka sima sima. Et puis, Pe na sima, elle glanait. ye azalaki kolokota. Hein. Glaner, c'est un travail dans Lévitique réservé aux esclaves. Wana ezalaki mosala na kati ya mokanda ya balewi oyo ebongisamaki pona baumbu. Les vrais fruits, les récoltes étaient au milieu d'eux. Kobuka yango ezalaki na katikati na bango. Et puis, elle les suivait derrière. Bongo ye azalaki kolanda bango na sima. Je peux vous donner un enseignement sur glaner. Nakoki kopesa bino malakisi na tina ya kolokota. Elle était courbée. Ye agunzamaki penza makasi. Elle glanait. Pe azalaki kolokota. Si tu veux voir la gloire de Dieu, Soki olingi omona, va glaner dans la prière. yo kende kolokota na kati ya losambo. Quand on organise des prières ici, Tango tozo bongisa ba losambo awa, ne restez pas chez toi. yo kotikala na ndako na yo te. Prie les genoux, glane, glane, Yo glane. kuka mabolongo na sepe lokota. C'est un travail fatigant. Eza mosala o elembisaka penza. C'est un travail fatigant. Eza mosala ya pasi. Et ne pouvait pas Pe ya kokaki te, s'improviser d'être ici. ya koya pe amikotisa na katikati na bango. Elle a accepté là où elle était. Andimaki esika oyo azalaki. Accepte là où tu es maintenant. Yo ndima esika oyo za sikoyo. Faut pas venir remplacer les pasteurs. Koya te oya kozwa nde esika ya mobateli pate. Reste là. Yo tikala kaka wana. Reste là. Tikala wana. Elle est restée. Pe ya tikalaki. Maintenant, je commence ma prédication. Sikoyo na bandi nde mateya na ngai. Non, acclamez-les très fort, acclamez-les très fort. Bobetela bango maboko makasi. Après, Na sima, elle a fait ça asalaki yango. pendant plusieurs jours. Asalaki yango mikolo ebele. Un jour, Mokolo moko. un bel homme, Mobali moko ya kitoko. les Kinois disent Wakitoko, Ah, ya bonzenga. entre dans les champs. Ya zokota na kati ya bilanga. Entre dans les champs. Azokota na kati ya bilanga. Il constate Ye amoni derrière les moissonneurs, ete na sima ya bato oyo bazobuka. il y a une femme fatiguée. Eza na mwasi moko asi alembi. Et puis il pose la question, Pe ye atuni motuna. de qui est cette fille? Mwana mwasi oyo aza mwana ya nani? C'est une Moabite. Aza moko ya ba Moabite. Depuis qu'elle est venue, Wuta ye ayaki, elle est toujours debout, ye aza kaka ya kotelema. sans se fatiguer. Pe azolemba te. Dans cette église, Na kati ya eklezia oyo, sois debout. yo zalaka kaka ya kotelema. Travaille pour le Seigneur. Yo sala mosala pona nkolo. Et puis, écoutez frères et sœurs, Boyoka bandeko basi pe mibali. elle est toujours debout. Ye azalaka tango nyonso ya kotelema. Et puis Boaz dit, les propriétaires, Bongo Boaz ye alobi po ete azalaki kolo bilanga. les jours suivants, Mokolo oyo elandi. il ne faut pas déranger cette fille. Botungisa mwana mwasi wana te. Quand elle aura soif, Tango ya koyoka posa komela mai. qu'elle aille boire au vase, là où boivent les serviteurs. Ye akende komela na kati ya keni oyo basali bamelaka. Ça c'est Boaz, hein? Wana nde ezalaki Boaz. Parce que ça c'est Boaz. Wana nde ezalaki Boaz. Hein, maman Gisèle, ça c'est Boaz. Mama Gisèle wana ezalaki nde Qui Boaz. pose des questions. Ye azotuna motuna. Ruth Ruth n'est pas au courant ye ayebi eloko te.
que Boaz est en train de parler d'elle. ete Boazi azoloba na ntina na ye. J'ai dit une chose. Nalobi eloko moko. Ton information Sango na yo parviendra aux oreilles des grands. yango ekokoma na matoyi ya bato ya minene. Et puis, il y a des... Ça, je sens. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Pe eza na eloko moko ekosalama na pokwa na lelo. Il y a des dispositions prises Eza na balolenge oyo ezwamaki en sa faveur. Elle ne connaît pas. mpo na ntina bolamu na ye kasi ye ayebaki yango te. Elle ne connaît pas. Ayebaki te. Regagnez vos places. Je vais vous parler après. Nous acclamons pour les moissonneurs. Tobeteli bango maboko. Les jours suivants, Mokolo oyo elandaki Boaz l'a trouvé encore. ye mokonzi ya bilanga kuti lisusu wana. Il a posé des questions. Atuni motuna. La présence de Ruth, Bozalisa mito esika la lolenge préoccupation de Ruth mitungisi oyo ya Ruth. était devenue les préoccupations du propriétaire du champ. Ok, yango ekomaki nde mitungisi ya kolo bilanga. Je ne raconte pas de légendes, c'est la Bible. Nazobeta na ngai masolo to masapote. Comme Dieu l'a fait, il va l'appliquer ce soir dans la vie de quelqu'un. Lokola nzambe akosala yango pe na bombo. Donne-moi un amen, il va le faire ce soir dans la vie de quelqu'un. Pesa ngai amen akosala yango na bombo ya moto moko. Après, Ruth Na sima ya Ruth, va donner le rapport à Naomi. ye akokende koyebisa Naomi makambo elekanaki. Il y a un homme Ezalaki na moto moko qui m'a dit ça, m'a dit si. o ayebisaki ngai boye, ayebisi nga pe Il boye. est comment? Aza ndenge nini? On l'appelait Boaz. Bazalaki kobenga ye Boaz. Naomi comprend. Naomi asosoli. Il dit, ma fille, Alobi na ye mwana na ngai ya mwasi. sois tranquille. Zala na kimia. Maintenant, Sikoyo je vais assurer ton repos. esengeli na ngai na bongisa nzela na oyo ya kimia. Sois tranquille. Zala na kimia. Nous avions lu ça. Dis à ton voisin, sois tranquille. Loba na moto aza pembeni na yo vanda zala na kimia. Ruth n'a pas gardé ça. Ruth ye abombaki yango te. Avec tout le respect, Na limemia nyonso elle a donné. Voilà votre Naomi. botala Naomi na bino. Maman Chouman. Amen. Voici votre Naomi. Botala Naomi na bino. Écoutez, je Yoka. vous dis vrai sous l'onction. Nazoloba bino makambo ya solo na se epakolami. Ruth ne comprenait pas. Ruth ye azalaki kososola eloko te. L'entretien avec Boaz ne comprend rien. Bosololi ndenge azalaki kosola na Boaz azalaki kososola eloko te. Naomi comprend. Kasi Naomi ye nde Il asosolaki. y a certaines choses, Eza na makambo vous n'allez mosusu pas les comprendre. yo okoyeba yango te. Votre pasteur, Kasi mobateli va pate na bino comprendre. ye akososola yango. si Ruth avait gardé cette information, Soki Ruth ye abombaki sango wana mpo na ye, elle allait retarder le processus des choses que je vais vous dire maintenant. ye alingaki akomisa malembe makambo oyo Ne ebongisamaki mpo na garde ye. rien ton secret. Kobombaka ata sekele moko te. Va dire ça, maman pasteur. Kende koyebisa yango na mama pasteur. Elle a l'expérience. Ye aza na makambo ya Elle sakika. connaît te dire. Ayebi nini ya koyebisa yo. C'est dans les champs. Eza nde na kati ya bilanga. C'est très dangereux d'avoir 5 prophètes dans la ville de Kinshasa. Eza ya kobanga mingi kozala na basakoli mitano na kati Tu ya vas mboka raconter à Kinshasa. Limete, tu vas raconter à Kalamu, tu vas raconter où encore? Oki kobeta lisolo na Banda, Limete na Tu vas raconter Kasavubu. tout ça. Na Bandala oki kobeta lisolo bisika nyonso. Dans les champs, Na kati ya bilanga il y a quelqu'un qui peut t'introduire dans la destinée. eza na moto moko oyo akoki kokotisa yo na Merci, kati ya pasteur. ndele na yo. Amen. Il y a des gens qui peuvent interpréter, ce sont nos bergers. Bato oyo bakoki kolimbola makambo wana ekozala kaka bao bazokamba biso. Il dit ne se donnera aucun repos sans que cette affaire ne puisse terminer. Alobi akomipesa kimia te kino likambo wana yango ekokoma na suka. Acclame, je te dis quelque chose. Acclame, je te Beta dis quelque maboko na chose. biso eloko moko. La chose Eloko va terminer yango ekosila dans la gloire. na kati ya kembo. Naomi a dit il ne se donnera pas de repos Naomi alobi ye akomipesa kimia te sans que la chose ne puisse terminer. kino ete likambo yango esila. Pendant que je prêche, Tango nga nazoteya Dieu est debout Nzambe aza ya kotelema pour examiner ton problème. mpona kotala malamu likambo na Il ne yo. peut pas s'asseoir sur son trône Akoki kofanda likolo ya ngwende na sans ye que te tu ne trouves une solution ce soir. soki yo ozwi eyano moko te na pokwa na lelo. Ok, Elle est rentrée à la maison. ye azongaki na ndako. Écoutez frère, Yoka ndeko mobali,
Dieu, il peut te faire des connexions terribles. Nzambe akoki kokutanisa yo na makambo ya minene. Ne force pas de relations. Yo kosala na yo makasi te mpo oyokana na bato. Okay. Ne présente pas une carte de visite. Yo kokende kopesa carte de visite na yo pe te. On va jeter ça à la poubelle. Bakobwaka yango kuna na ekunde. Quand Boaz a vu Ruth, Tango Boaz ye amonaki Ruth, son cœur a commencé à battre. motema na ebandaki kobeta. Ça a commencé à battre. Motema na ebandaki Ça a kobeta. commencé à battre. Ebandaki kobeta. Et puis, Pe na sima, Naomi comprend Naomi asosoli eloko moko. que ça, Ete oyo, c'est le mariage qui commence. ok, yango eza libala nde. Ça va ebandi. commencer ce soir. Quelque chose va Ekobanda na commencer. pokwa na lelo. Ça va commencer ce soir. Eloko moko ekobanda na pokwa na lelo. Une histoire peut commencer. Lisolo moko ekoki Je lui kobanda. dis, ton histoire peut commencer. Nalobi lisolo no ekoki kobanda. Une histoire peut naître ce soir. Lisolo moko ekoki kobotama na pokwa na lelo. Maintenant, il dit, cet homme va t'épouser. Alobi siko moto anaka kobala yo. Maintenant, ce qui m'étonne, Kasi oyo il n'y a que ezokamwisa Dieu nga. qui peut faire ça. Eza kaka nzambe nde akokosala yango. Comment un homme beau, Lolenge kani moto moko aza un bonzenga. homme riche, Moto moko aza na bozwi. savez-vous, frère, Boyebi ndeko mobali. il semble que les belles femmes Elobami ete basi oyo ya kitoko. se trouvent chez les Arabes et chez les Juifs. Ah, ok. Bango bazalaka kuna epai ya ba arabe pe epai ya ba yuda. Dans toutes les beautés, la juif arabe, Boaz ne voit pas. Na kati ya bonzenga nyonso ya basi wana ya ba yuda pe ya ba arabe Boaz amoni eloko te. Tu comprends ça? Ozo sosola yango. C'est quand il voit la Moabite, son cœur commence à battre. Eza kaka tango ye amonaki mwana ya mwasi ya Moabite nde La motema deuxième ne question, bandi Maman kobeta. Gisèle. Motuna ya mibale Maman Un Gisèle. homme friqué Moto oyo Un homme atondisami na influent dans la bosi. ville. Moto oyo aza moto ya monene na peut kati ya rester mboka. célibataire jusqu'à cet âge. Oyo akoki kozala bonzemba kino na mbula wana. Il restera célibataire Ok, tant qu'il akotikala n'a pas encore vu Ruth. atango ya moni nanu Ruth te. Ok, Écoutez, yoka Dieu Nzambe avait gardé Boaz pour Ruth. ye abombaka Boaz mpo na Ruth. Lève la main, je vais te dire quelque chose. Tombola loboko na biso eloko moko. Il y a une place que Dieu garde pour toi. Eza na Il y a un bureau que Dieu garde pour toi. Il y a un héritage que Dieu garde pour toi. Aucun d'autre ne prendra ta place. Il y a une place pour toi. Eza na esika mpo na yo. Il y a une Ok. place pour toi. Eza na esika mpo na yo. Il y a une place pour toi. Eza na esika mpo na yo. Si Dieu t'ouvrait les yeux, Soki Nzambe akoki kofungola yo misu. ce qu'il garde pour toi, Omona oyo ye abombi mpo na yo. c'est extraordinaire. Yango eza ya kitoko penza. C'est extraordinaire. Yango eza penza ya kitoko. Savez-vous, frère, Boyebi ndeko mobali, quand je me suis fiancé, tango ngai na bandaki kimosamba, il y a une fille qui m'avait vu. eza na mwana mwasi moko amonaki nga. J'ai dit, d'ailleurs, elle avait aussi fait de sorte que je puisse parler. Ye asalaki makambo na tina ete ngai na loba. Et puis, Pe na sima, à la fin, elle me dit, na suka yebisi nga. tu n'es pas de mon goût. Ok. Yo bongi po na ngai te. Parce que Po ete, j'étais mince. ah, nazalaki mukie. Et puis, je venais de terminer les études. Nga na utaki kosilisa kelasi, Je n'avais pas d'avenir. nazalaki penza na ndele ya malamu te. Elle me dit, Alobi na nga, toi, yo, tu ne sais pas d'où tu viens et où tu vas. oyebi te esika outi pe esika ozokende. J'avais honte. Nayokaki soni. Écoutez, Boyoka. je donne un conseil à mes filles ici. Nazopesa toli na bana na nga basi. Quand un frère vient, Tango ndeko mobali moko te aye. demander la main, Kosenga loboko na yo. même s'il n'a pas de souliers, Ok, ata soki ya zana sapatu te. refuse bien. Yo boya no malamu On essaie. Toyebi te. J'ai écrit. Je lui ai écrit. Nakomelaki ye. Merci ma sœur. Matondi ndeko mwasi. Si Dieu dit non à quelque chose, Soki Nzambe aboye eloko moko. elle a quelque chose de meilleur. Azana eloko moko ya malamu. La Bible dit, Biblia elobi pour ce qui concerne le prophète Élie, na oyo etali mosakoli Elia, les temps s'écoulèrent
Ba mikolo elekaki. Le temps va s'écouler. Mikolo ekoleka. Ok. Après un certain moment, Na sima ya motangu moko, Dieu m'avait donné la fille ici. Nzambe apesaki nga elenge mwasi oyo. Amen. Merci, Amen. merci. Amen, amen, amen. Alors, les jours de mon mariage, Bongo mokolo ya libala na ngai. il y a une fille, sa collègue, qui avait dansé terriblement. Eza na mwana mwasi moko abinaki penza makasi. Maman Rose, lève-toi. Mama Rose Telema. Cette fille, elle était là. Mwana mwasi oyo ya Elle azalaka était là. mokolango. Il y avait la gloire à l'intérieur. Kembo ezalaki na kati. Il y avait, merci beaucoup, il y avait la gloire intérieure. Kembo ezalaki na kati. Tu ne sais pas imaginer la chose que Dieu garde pour toi. Yo oyebi kokanisa te eloko oyo Nzambe abombi pona yo. Et puis depuis que je l'ai épousée, Bongo na simanga na balaki ye. je suis à l'aise. Naza penda na kimia. Je suis à l'aise. Naza na kimia. J'ai compris après Nga na sosolaki sima. que Dieu avait raison. Ete Nzambe nda azalaki koloba Un jour, tu donneras raison à Dieu. Yo okoloba ete Nzambe nda lobi solo. Ce qui t'est arrivé n'est pas une malédiction. Oyo ekomeli yo yango eza bilakeli mabe C'est te. tout simplement dans une salle d'attente. Yango eza kaka na esika oyo ya Tu es dans une kozela. salle d'attente. Pe na kati esika ya kozela. Bientôt la porte du directeur va s'ouvrir. Kala mingi te ekuke ya directeur ekofungwama. Tu seras approché dans son bureau Yo okokota na kati ya suku ne et ya la mosala. destinée va se décider. Pe ndele na yo ekozwama. Le mariage a eu lieu. Libala yango esalamaka. Qui peut comprendre ça? Nani akoki kososola yango? Dieu a ignoré l'origine de Ruth. Nzambe amonaki atalaki te esika Rita wutaki. Elle avait fait le choix, ton Dieu sera mon Dieu. Po ete aponaki Nzambe na yo akozala Nzambe na ngai. Le mariage a eu lieu. Libala esalamaka. Maintenant, il y a un problème. Siko ezaki nde na likambo. Pose-moi laquelle? Botuna Lesquels? nini? Makambo ngo nini? Il y a un problème. Pose-moi la question. Lesquels? Botuna nga kesi makambo ngo ezaki nini? Ruth était stérile. Ok. Rita azalaki kobota te. Il fallait une descendance à Boaz. Esengelaki na bokitani po na Boaz. Elle a fait 10 ans avec son mari, Pe esalaki mbula zomi nsima na biso ya libala. sans enfant. Sans enfant. Tozalaki pe na bana te. Mais dans les choix de Dieu, dans les choix de Dieu, Na kati ya koponama ya Nzambe. écoutez ce qui va se passer. Boyoka nini ekosalama. Quand on lui dit je vais assurer ton repos, Tango alobi na esengeli na bongisa bopemi na yo. ça c'est mon verset préféré. Wana ndeza molongo oyo ngai na lingaka. Ruth chapitre 4, Mokanda na luta mokapo na minei. le verset 13. Molongo ya zomi na misato. Regardez maintenant ici. J'aimerais que je parle, vous me regardez. Na lingi ete botala ngai. Tango na zoloba botala ngai. Ce verset il est puissant. Molongo oyo eza na nguya. Il est très fort. Yango eza makasi penza. Il est terrible ce verset. Molongo oyo eza ya makasi. Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Toi là, Yo wana. d'ici décembre, tu deviendras ce que tu n'as jamais été. Ok. Kino na suka ya mbula okokoma oyo okoma te. Et il alla vers elle. Voilà ce qui rend puissant ces versets. Ntala oyo komisaka molongo ya makasi. L'Éternel Yahweh permit à Ruth apesaki nzela na Ruth de concevoir. ya kokumba zemi. Ce n'est pas le médecin, Ezalaki monganga te. ce n'est pas les parents, Ezalaki pe baboti ce te. n'est pas Boaz, Ezalaki Boaz te. ce n'est pas l'intimité. Ezalaki pe na kokutana Mais te. Dieu permet à Ruth Kasi Nzambe apesi Ruth nzela de concevoir. ya kozwa zemi. Dans une autre version, il est dit, Na kati ekomeli mosusu elobama. veuillez vous lever, je vais terminer. Botelema na ngina sukisa. Nous acclamons le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko. Suivez-moi debout. Bolanda ngai ya kotelema. L'Éternel permit à Ruth Nzambe apesaki nzela ete Ruth de concevoir. ya kokumba zemi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Boyoka malamu balingami kati na nkolo. Je déclare en tant qu'homme de Dieu, Na tatoli lokola moto na Nzambe. ce qui est interdit dans ta famille sera autorisé ce soir. Oyo epekisama na kati ya libota na yo yango ekosalama na Je vais poko na entendre un lelo. grand cri, un grand cri, un grand cri, un grand cri. Ya makasi.
Amen. Je déclare Natatoli. ce qui a été interdit. Oyo epekisama. Dieu l'autorise maintenant. Nzambe apesi nzela na yango Dieu sikoyo. va permettre Nzambe akopesa nzela. quelque chose Eloko moko. qui n'a jamais été constaté dans ta famille. Oyo etikala komona na te na Notre main, Dieu va permettre ce soir Nzambe akosala quelque chose. Eloko moko. C'est permis, c'est autorisé, c'est autorisé. Oyo epesami nzela. Dieu permettra. Nzambe akopesa Et nzela. le pasteur dont Yves construit une église qu'on n'a jamais vue à Kinshasa. Ete mobateli pate atonga Il eklezia va batika permettre. komona na Kinshasa te. Il va Akopesa permettre. nzela. Akopesa Il nzela. va permettre. Akopesa nzela. Il va permettre Akopesa nzela. des choses que tu n'as jamais vues, Makambo oyo tikala komona tu te. puisses les voir. Omona yango. Il y a des familles. Il y a des familles, Eza na mabota on dit à l'interdit sur leur famille. oyo eza na epekiselo na kati ya bomoi na bango. Personne n'a percé. Moto moko te Personne n'est akenda allé liboso. loin. Moto moko te akenda C'est mosika. comme si on a interdit. Eza lokola Je bapekisa. suis venu dire, Na ye koyebi par koloba. l'invitation du pasteur, Na mbela que oyo ce qui a été bloqué se débloque maintenant, se débloque maintenant, se débloque maintenant. ezofungwama sikoyo. L'éternel est permis Yawe apesaki nzela. à Ruth de concevoir. Na Ruth ye akumba zemi. Regardez ici, Botala awa. comment ça s'est passé. Lolenge kani yango elekaki. Ruth Elle était assise. ye afandaki. Elle était assise. Afandaki. Pendant qu'elle était assise, Na tango ye azaki akofanda, elle sent le ventre ayoki libumu na kati ya libumu, commencer à gonfler. yango ekomi kovimba. Dieu te donnera une expérience propre à toi. Nzambe akosala ete obika likambo wana kaka yo Ce que tu moko. n'as pas senti, tu le sentiras. Oyo yo oyoka yango te okoyoka. Maintenant, écoutez, Sikoyo yoka. j'allais sauter quelque chose. Nalingaki nabosana eloko moko. L'esprit me rappelle. Molimo azongisinga Fais-moi monter les makanisi. paniers ici. Matiselanga kitunga wana awa. 2 personnes, vite, 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 vite. Bato mibale. Mets-les là-bas. Bocha yango awa. 2 papas, vite, vite, mettez les paniers ici. Bapapa mibale bocha kitunga wana. Regardez la scène. Botala likambo ezosalema. Tous les moissonneurs Bato nyonso bazalaki kobuka. moissonnaient, Bazalaki kobuka. ils mettaient dans un panier ce qu'ils ramassaient. Bazalaki kotia yango na kati ya kitunga oyo nyonso bazalaki kolokota. Ruth aussi Ruth pe avait un panier. ye pa azalaki na kitunga na ye. Il prenait, il mettait dans les paniers. Azalaki kozwa pa azotia yango na kati ya kitunga. Mais ce jour-là, Kasi mokolo wana donne-moi la petite là, c'est bon. Ah, Ça puis- descendait ça. pesa yango ya mokie wana. Chacun mettait dans son panier. Moko na moko azalaki kotia na kati ya kitunga na Faites ye. descendre ça. Je ne vous amuse pas. Il y a une réalité spirituelle, c'est ce que je vais dire. Nazosekisa bino te kasi nazoloba bosolo moko ya molimo. Chacun mettait dans son panier. Moko na moko azalaki kotia na kati ya kitunga Chacun na mettait ye. dans son panier. Moko na moko azalaki kotia na kati ya kitunga na Mais ye. Ruth Kasi Ruth n'a pas moissonné comme les autres. ye abukaki lokola bamosusu te. Elle a moissonné Ye abukaki ce que les autres moissonnaient. oyo bamosusu bazalaki Et kobuka. en fin de temps, Pe na suka. elle a moissonné les propriétaires du champ et l'a mis dans son panier. Ok, alléluia. Amen. Elle a mis Boaz dans son panier. Na suka na yango. Elle a mis Boaz dans son panier. Ya zwaki nde Boaz Elle a mis Boaz dans son panier. na kati ya kitunga na ye. Après ma prédication, Na sima ya mateya tu na ngai. moissonneras Yo okobuka. ce que ta mère n'a pas moissonné. Oyo mama na yo Ce que ton abuka père n'a te. pas moissonné. Oyo tata na yo Ce abuka que tes te. frères n'ont pas moissonné. Oyo tata na yo abuka Elle a te. pris Boaz, Ye azwaki elle l'a Boaz. mis dans son panier. Ok, atie na kati ya kitunga. Elle l'a mis dans son panier. Atiaki na kati ya kitunga na ye. Ce jour-là, Mokolo wana Boaz et Ruth est devenu copropriétaire du champ. Boaz Ruth akomaki ya mukolo bilanga. Elle a moissonné l'économie du patron. Ye abukaki nde kita oyo ya mukolo Je vais bilanga. te dire ce soir, Na ye koyebiso na poko dis na à haute lelo. voix ce soir, Lobala mongongo makasi na poko na ce que lelo. ton voisin n'a pas moissonné, toi tu le moissonneras. Oyo moto ya pembeni abuka te yo kobuka yango. Tu le moissonneras. Okobuka yango. Maintenant écoutez, Sikoyo yoka. ça c'est encore fort. Oyo eza lisusu makasi koleka. Vous savez, la grossesse qui vient de la grâce de Dieu, elle ne se détruit pas. Zemi oyo eyaka na nzela ya ngolu na Nzambe yango ebebaka te. Les choses qui naissent dans les moments difficiles,
bamakambo oyo ebotamaka na tango ya pasi subsistera. yango ewumelaka. Écoutez, frères et sœurs. Yoka ndeko mwasi pe mobali Elle a vu le ventre pousser. amoni libumu na ye koya munene. Elle qui a souffert. Ye oyo anyokwamaki. Ok. Il y a une expérience que tu vivras. Eza na likambo moko oyo okobika. Oublie le passé. Bosana makambo leka. Écoutez, Yoka. il ne faut pas dire que le temps est passé. Kolobate tango na biso eleki. Dieu a créé le temps. Nzambe nde moto akelaka tango. Il s'est retiré du temps. Ye ayebi pe ndenge nini akozongisa yango sima. Ils peuvent créer un temps dans un autre temps. Akoki kokela tango mosusu na kati ya tango Tu mosusu. n'as pas suivi. Dieu va créer un nouveau temps dans un autre temps. Nzambe akoki kokela tango na kati ya tango mosusu. Dieu va créer un nouveau temps dans un autre temps. Akoki kokela tango na kati ya tango mosusu. Écoutez, Yoka. Sarah, le temps était déjà passé. Sarah tango ne se Abraham, le temps était déjà passé. kasi Abraham pe tango ne pese le Dans leur équation là, na kati ya likambo na bango wana. Isaac est né. Isaac abotamaki. Et puis, elle a accouché. Bongo na sima abotaki. Ruth réfléchit. Kanisa. Ruth est en train de réfléchir. Rit yazo kanisa. J'ai beaucoup souffert. Ngai na nyokwami mingi. Savez-vous, hein, Boyebi. tout ce qui se passe à Bethléem, Oyo nyonso ezoleka na Bethlehem. Orpa n'est pas au courant. Ok. Orpa ye ayebi yango te. Les indécis là Magbato bayebaka kozwa mikano te. n'iront pas loin avec Dieu. Bakendaka musika te na Nzambe. Ok. L'enfant est né. Mwana abotami. On lui donne le nom d'Obed. Bapesi ye kombo ya Obed. Ça c'est fort, ça c'est pour toi. Oyo aneza makasi pe eza pona On lui yo. donne le nom de... Bapesi ye kombo ya Obed. En grec ou en hébreu, Obed signifie adorer. Na ki grek to na ki ebelo Obed yango elakisi kogumbamela D'ici Nzambe. quelque temps, Na mwa tango moke. tu vas adorer Dieu, tu vas adorer Dieu. Yo kogumbamela Tu vas Nzambe. adorer Dieu, tu vas adorer Dieu. Kogumbamela Nzambe. Tu vas accoucher l'adoration. Yo okobota Tu vas kogumbamela accoucher Nzambe. les sujets de gloire. Yo okobota Tu vas makambo ya accoucher les nzembo. sujets d'adoration. Yo okobota makambo Elle a adoré. Nzambe agumbamela Écoute, Nzambe. donne-moi un amen, 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 amen. Amen, 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 amen. S'il y a une femme qui a pleuré, Soki eza na S'il y a un mwasi moko homme qui a alela. pleuré, Soki eza na mobali moko alela. je lève le deuil, c'est le temps de l'adoration. Nalobi C'est le temps de l'adoration. okogumbamela Nzambe. Tu adoreras. Okogumbamela Dis à haute Nzambe. voix, j'adorerai. Loba na mongongo makasi. J'adorerai. Nakogumbamela Dieu va te Nzambe. donner un miracle. Nzambe Il akopesa va yo te bikambo pousser. moko oyo ekotinda Il a yo. dit lui-même, Alobi ye moko. je mettrai un cantique nouveau dans ta bouche. Ngai nakotya loyembo ya sika na kati ya monoko na yo. Tu adoreras. Okogumbamela Nzambe. Regardez frères et sœurs. Itala ndeko mwasi pe mobali. Obed. Obed. Qui est Obed? Obed aza nani? C'est le père d'Isaïe. Le père d'Isaïe. Yende aza tata ya Isaïe. Qui est Isaïe? Alobi na Isaïe. Le père de David. Tata oyo ya Dawidi. Qui est David? Dawidi aza nani? Jésus est né sur la lignée de David. Yesu ye abotama na pole oyo Il ya est né Dawidi. sur la lignée de David. Ye abotama na On bokitani l'appelle ya fils de Dawidi. David. Babengaka ye mwana na Dawidi. David vient d'une partie de sa grand-mère moabite. Dawidi ye awuti na ngambu moko koko ne ya mwasi azaki moto ya Moab. Ruth. Ruth. On connaîtra ton origine, on ne connaîtra pas ta destination. Bakoyeba esika outa kasi esika ozokende Dieu bakoyeba te. t'amène très loin. Nzambe azomema yo mosika. Aujourd'hui, Ruth, Lelo Ruth. elle est comptée parmi les grands-parents de Jésus. Ok, ye atangami katikati ya baboti ya minene wa Obed, Yesu. Isaïe, David. Ye awuti epa Isaïe. Et David, on va atterrir sur la tribu de Juda. Bongo na nzela ya Dawidi tokosuka De cette nde na tribu Yuda. vient Jésus-Christ. Na ekolo wana nde esika Yesu Kristo abima. Écoute ce que je t'annonce. Yoka likambo nazoloba na yo. On ne voit rien. Bazomona eloko te. Tes enfants ne voient rien. Bana no bazomona Ta eloko te. famille ne voit rien. Libotano ezomona eloko Je suis te. venu te convaincre. Na ye kondimisa En yo. toi, Ete kati Il y a une yo. gloire, il y a une gloire, il y a une gloire. Il y a une gloire, il y a une gloire, il y a une gloire. Il y a une gloire. Eza na kembo. Il y a une gloire. Eza na kembo. Il y a une gloire. Eza na kembo. Tout à coup, c'est pourquoi Nde na bongo. Ruth est entré dans le repos. Ruth ya kotaki na kati ya bopemi. Pour terminer, Pona kosukisa. dites à haute voix, pasteur, termine maintenant. Loba mobateli pate silisa sikoyo. Pour terminer, Pona kosilisa.
Boaz, Boaz ça s'appelle colonne d'airain. elingi ebengami likonzi. Dans hébreu ou en grec, Boaz signifie colonne d'airain. Na ki ebeloto na ki greka elingi kolakisa likonzi. Kildion, Likonzi oyo libende. Kildion, le premier était brisable. Oyo liboso yango ekokaki kobukana. Ce que Rita a eu avant, c'était brisable, Ok, l'argile. oyo Rita zwaki ya liboso yango ekokaki kobukana. Mais ce qui est venu, Kasi oyo eyaki. colonne d'airain. Eyaki nde likonzi. Ne ya regrette libende. pas ce que tu as perdu. Yo komona ko capacité na oyo Ce bungisa. qui vient après ça, Oyo ezoya na sima wana. colonne d'airain. Ezande Dieu likonzi te donnera ya libende. un mariage colonne d'airain. Libala oyo Il va te donner un travail colonne d'airain. Akopesa yo Il va te donner une bénédiction colonne d'airain. Akopesa yo lipamboli oyo eza likonzi ya libende. C'est pourquoi, frères et sœurs, Tala tina nini ndeko mwasi pe mobali. continue à glaner dans la prière. Yo koba kolokota na kati ya elanga. Supportez ce qui se passe maintenant. Yo ndima oyo ezoleka sikoyo. Mais ce que je sais, Kasi oyo nga na yebi. tu adoreras. Okogumamela Nzambe. Je voudrais maintenant Nalingi sikoyo. qu'on adore. Togumbamela Nzambe. Parce que j'aime un meilleur cantique que vous avez ici, d'adoration. Ah. Je sais que cette église, Naebi ete ecclesia oyo il y a une forte présence de Dieu. eza na bozalisami ya Nzambe makasi na kati. Regardez ici. Botala awa. Pendant que nous adorons, Tango biso tozogumbamela Nzambe il y a un transfert qui se passe. na eza na kopesama moko ezosalema. Les uns quittent Moab vers Bethléem. Bato mosusu bazolonga na Moab bake na Bethlehem. Les autres Ba mosusu changent de vêtements. bango bazobongola nde bilamba na Parce que bango. Ruth Po ete Ruth a enlevé les habits de deuil. ye alongolaki elamba ya matanga. Dieu va changer ton identité. Dieu va changer ton Nzambe identité. akobongola lolenge na yo. Nous levons nos mains Tozotombola maboko na biso. avant que les pasteurs ne montent. Yambo ete mobateli pate amata. Vois-toi, Yo mimona tu quittes la première situation. yo ozolongwa na esika no ya liboso. Tu entres dans la gloire. Ozokota na kati ya kembo. Vois-toi Yo mimona que tu moissonnes ce que les autres n'ont pas moissonné. ete yo ozobuka oyo basusu babuka te. J'aimerais qu'on lève les mains. Nalingi ete totombola maboko. Laissez le Saint-Esprit Tika molimo mosantu vous fasse du bien. asala yo bolamu. Chantons-nous le meilleur cantique. On y va, instrument et tout. Toyemba loyembo ya kitoko. Oh, Tongumbami, Togumbameli kombo nayo yozali Nzambe kolo ye bolamu na yo, lamu kati na biso, biso etindi biso. biso Oh, toye Tongumbameli yo, Tokumbameli
Yawe na bomoi kumama yotunda nguya mokili esimbangi na loboko yondo zalie oyasuka haleluya kumama kumame kumama haleluya mokili na loboko yondo zalie oyasuka na bomo kumame kumama Yawe na bongo kumama yotonda nguya mokili esimbangi aloboko yondo zalie yasuka yabomo Oui. Iyo. Il essuie les larmes. Ye azopangusa pinzoli ya miso. Il y a des gens ici Ezana bato awa qui doivent entrer par force dans leur bénédiction. esengeli bakota na makasi na kati ya lipamboli na bango. Dieu va t'introduire par force. Nzambe akokotisa yo na makasi. Entre, vas-y, entre. Kota. Entre. Kota. C'est le jour de ta bénédiction. Eza mokolo ya lipamboli na yo. C'est le jour de ta visitation. Eza mokolo oyo nkolo aye epai na yo. Entre dans ta bénédiction. Kota na kati ya lipamboli na yo. Entre. Kota. Hey. Alléluia. Oui, entre dans ta bénédiction. Iyo yo kota na kati ya lipamboli na yo. Entre dans ta bénédiction. Kota na kati ya lipamboli na yo. Entre. Kota. Entre par force. Kota na makasi nyonso. Entre. Kota. Oui. Qu'on l'aide là-bas. Entre. Kota. Entre dans ta bénédiction. Kota na kati ya lipamboli na yo. Eke yabaraba konto. Eke riba ike rebe sheke. Entre dans ta bénédiction, ma Kota soeur. na kati ya lipamboli no ndeko mwasi. Tu vas te marier. Okobala. Tu auras des enfants. Okobota bana. Ta vie a changé. Bomoi na yo ebongwani. Oui, quelque chose sur le balcon, Kuna na likolo bokeba. Entre même par force. Kota na makasi. Attention, quelque chose se passe là derrière. Oui, qu'on l'aide là-bas. Alléluia.
C'est un grand jour. eza mokolo monene, C'est un grand jour. eza mokolo monene. Saisis la bénédiction. Yo simba lipamboli, Entre. kota. Hey, 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 hey. Alléluia, Hey. Hey. alléluia. Riba baba konto roboshe ke ribahi ke rebeshe. He rabaya kanta rabashe karagondo roko bosheke. Hi karabahi ke rebeshe ke ribakonto. Oui. Shenda ribahi korokonto. He karabahi ke rebeshe. Oui. Oui. Tu vas te marier. Yo kobala, Tu vas te marier. okobala, Tu vas te marier. okobala. Écoute. Yoka, Attention avec la dame qui est là derrière. La gloire est sur elle. bokeba na mwasi aza kuna na nsima. La gloire de Dieu est sur elle. Kembo na Nzambe eza likolo na ye. Ce sera très fort qu'on l'assiste. Yango ekozala makasi. Oui. Iyo. La gloire de Dieu est intense. Kembo na Nzambe yango eza Aidez-la là makasi. derrière. Ne laissez pas seule. Basunga ye kuna na suka. Oui. La gloire de Dieu est intense. Kembo na Nzambe eza makasi. Sa présence est si forte. Bozalisami na ye yango eza penza makasi. C'est le jour de la bénédiction. Eza mokolo ya lipamboli na yo. Entre dans ton repos. Yo kota na kati ya bopemi na yo. Sharabaya koro kontoroboshe. Merci Seigneur. Matondi nkolo. Merci Seigneur. Matondi nkolo. Shakarabayi korobo konto. Oh, renforcez-moi les équipes. Basali bosunga. Renforcez les équipes. Basali bozala ebele. La gloire est tellement forte. Kembo ya Nzambe yango eza penza makasi. Cette gloire va t'accompagner jusqu'à la maison. Kembo oyo ekozonga na yo kino na ndako. Elle va t'accompagner au travail demain. Yango ekokende na yo kino na mosala lobi. Quelque chose de grand est en train de se faire. Eloko moko ya monene yango ezosalema. Tous les miracles sont possibles maintenant. Bikamwa nyonso ekoki kosalema sikoyo. Par ta foi, Na nzela ya kondima, tous les miracles sont possibles. bikamwa nyonso ekoki kosalema. Sa présence est ici. Bozalisami na ye eza awa. Merci Seigneur. Matondi nkolo. La victoire sur la stérilité. Elonga likolo ya kozanga kobota. La femme stérile enfantera. Mwasi ekomba ye akobota. Dieu lui-même entre dans cette affaire. Nzambe ye moko akoti na kati ya likambo yango. Il permettra que tu portes des enfants. Ye akopesa nzela ete okumba zemi. Il ne donnera pas sa gloire aux médecins. Ye akopesa kembo na ye epai ya minganga te. Ton cas était compliqué, Likambo na yo ezalaki ya kokoso. mais Dieu lui-même est dans l'affaire. Kasi Nzambe ye moko aza na kati ya likambo yango. Oh, merci grand Dieu. Matondi Nzambe monene. Merci grand Dieu. Matondi Nzambe monene. Merci pour cette onction. Matondi pona epakolami oyo. Merci pour l'autorité qui est libérée. Matondi pona bokonzi oyo esopani likolo na biso. Merci Matondi pour une nouvelle saison pona ekeke ya sika dans cette église, na kati ya eklesia dans oyo. notre communauté. Na kati ya lisanga na biso. Une nouvelle saison. Ekeke ya sika. Oui, oui. Elle, c'est son jour de délivrance. Eza mokolo na ye ya bokangolami. Tu as bien fait de venir. Osali malamu ya koya na Il y a un eklesia. travail de délivrance. Eza na mosala ya bokangolami. Il y a des choses qui doivent sortir Eloko moko esengeli ebima. et que cela ne revienne plus jamais. Pe yango ekozonga lisusu te. La sorcellerie n'aura plus d'autorité dans ta famille. Kindoki ekozala lisusu na bokonzi te na kati ya libota na yo.
C'est fini, ma soeur, tu es délivrée. esili okangolami. Le diable n'aura plus autorité dans ta famille. Diabulu akozala lisusu na bokonzi te na kati ya libota na yo. La malchance est vaincue. Botutu yango elongami. La malchance est vaincue. Botutu yango elongami. L'odeur de la malchance s'en va. Solo ya botutu yango ezokende. L'odeur de la malchance. Solo ya botutu. L'odeur de la malchance s'en va. Solo ya botutu ezokende. Oui, Dieu est à l'œuvre. Iyo nzambe azosala mosala. Oh, merci Seigneur. O matonzi nkolo. Oh, merci pour ta bonté. Matonzi pona bolamu na yo. Il y a des gens qui sont ici, qui sont venus pour la première fois, Ezana bato mosusu baza kasi baye pona mbala na bango yambo. mais ils ne savent pas pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'ils sont venus. Kasi bango bayebi te pona nini eza kaka lelo nde baye. Et parmi ces gens-là, Pe katikati na bato yango il y a quelqu'un qui sort d'une famille totalement envoûtée. ezana moto moko oyo abimi na kati ya libota oyo eza penza na bilakeli mabe. Et ta délivrance Pe bongo bokangolami na yo. va apporter la délivrance à ta famille. Yango ekomema bokangolami na kati ya libota na yo. Je ne te connais pas, Na yebi na ngai yo te. mais tu es ici. Kasi yo oza awa. Et c'est pour ta première fois. Eza pona mbala na oyo ya yambo. Et tu sens le travail de Dieu se faire en toi. Ozoyoka mosala ya nzambe ezosala makati na yo. Tu n'as jamais expérimenté ces choses. Yo otikala nanu kobika makambo ya lolenge wana te. Tu sens comme si tu dois vomir, comme si tu dois crier. Ozoyoka lokola esengeli na yo osanza to oganga. Ne crains rien. Kobanga eloko te. C'est la délivrance de toute ta famille. Eza nde bokangolami ya libota na yo mobimba. La personne qui t'a invité t'a beaucoup aimé. Moto oyo abengi yo ye alingaki yo mingi. Demain, si possible, amène les gens de ta famille. Salema mem Il n'a pas fini son travail. asilisi nanu mosala na ye te. Alléluia. Attention, elle va cracher, ça va sortir par la bouche. Attention, elle va cracher, Ekobima na monoko. ça va sortir. C'est l'envoûtement, les méchantes paroles déclarées. Yango eza botutu maloba ya mabe oyo etatolamaka. Les méchantes paroles déclarées sur la famille. Maloba mabe oyo etatolamaka likolo ya libota. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Koyoka soni te pe kobanga te. Me réjouis-toi de ce que Dieu lui-même t'a touché. Kasi yo sepela na tina nzambe ye moko moto asimbi yo. Réjouis-toi. Sepela. Ah oui, merci Seigneur. Matonzi nkolo. Oui, oui. Aidez-la, ça doit partir. Bosunga ye po yango ebima. C'est son jour. Eza nde mokolo na ye. C'est son jour. Eza mokolo na ye. C'est son jour. Eza mokolo na ye. Il y a un jeune homme qui doit refaire sa vie ici. Eza na elenge moko esengeli abandela bomoi na ye. Qui doit refaire sa vie. Esengeli na ye abandela bomoi. Oui. Le Seigneur te gardera. Kolo akobatela yo. Il t'orientera dans tes décisions. Ye akolakisa yo nzela na mikano oyo esengeli ozwa. Toi-même, tu as dit, je dois refaire ma vie. Yo moko olobi esengeli na bandela bomoi na ngai. Cette phrase ne vient pas de moi, elle vient de toi. Liloba wana yango ewuti epa na ngai te kasi ewuti epa na yo Et moko. Dieu me l'a fait entendre. Kasi nzambe asali ete ngai nayoka. Oui, tu as raison. Iyo olobi penza ya Mais solo. tu vas refaire avec Dieu. Kasi yo okobandela yango elongo na nzambe. Voilà pourquoi tu sens que tout ton corps tremble. Tala tina nini ozoka nzoto na yo nyonso ezolenga. Dieu va le faire avec toi. Nzambe akosala yango mpo na yo. Oh Père, merci. O tata matonzi. Merci. Matonzi. Merci Père. Matondi tata. Merci, oh Dieu. Matondi o nzambe. Qu'on l'aide là sur le balcon, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il y a 2 personnes pour m'aider là? Rapidement, rapidement. Il est sur le balcon. Merci. Merci Jésus. Matondi Yesu. Mon frère, ça va? Ça va très bien? Ça va Oza très bien? malamu, oza malamu. Que la gloire de Dieu te couvre. Loboko na nzambe zipa yo. Merci Seigneur. Matondi nkolo. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire un grand merci à Papa Kiungu, à Maman Mélanie? Merci, merci, merci Papa, merci. Merci Patriarche, merci. Merci Révérend, merci. Merci Dame Mélanie, merci, merci.
Qu'est-ce que nous sommes bénis. Biso topambolami. Ce n'est pas fini. Yango esili te. Ce que tu as senti, Oyo yo oyoki. tu vas continuer à le sentir. Yango okoyoka yango lisusu. Un grand travail a commencé. Mosala ya monene pe ya makasi ebandi. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, demain on a encore une surprise. Lobi o ezoya toza lisusu na mopaya. Jeudi, encore une surprise. Mokolo ya mine lisusu. Ce mois d'août est particulièrement béni. Sanza o ya mwambe yango epambolami na bopeke. Alléluia. Amen.